awa ezalaka bongo susiat ezalaka awa nzela oyo ezalaka bote mama na fulu ezalaka pena awa ya kosakana te mais lelo tomoni misala ekomi kosalama. En tout cas, félicitations à Moukwa Tombolo Fachi Beton. Alobi esika balamu ezali il faut que boire ba fleur. Bomoni binomo awa fou les autres qui n'est déjà malem. Place on a telemi azalaka susiat yango elongwe et komi bongo na arrêt Vodacom hein, il comme na arrêt Vodacom, tu joues na quartier 9. Alors awa nazana avenue Bassin. Nazala avenue Bassin na quartier 9. Nzela oyo bayo salango ya okende bongo ti na kisenso. Yeah. Na botami awa malgré tout okenda kofutela mais événement no so libulu oyo toye bien. Voilà tokoza pima histoire na ngonde papa Otoloba. Bon, na tozo mona misala ndenge zo salama en tout cas ils ont évolué bien. Ils ont évolué pena bien par rapport ya ba promesse eleka to mona eloko mokoti. Tout le monde est là comme côté grâce à Mama Pembe nenga bikenaki ko sola na gouvernement ti tout le monde pena que non gouvernement veut ça les signes pena musala na ngo ezo kenepe bien pour fou les agi ko bota mabanda na coin kuna ti na manjil mais tout le monde pena poncler kati ti et comme à niveau en tout cas c'est bon yele to yeli susu botu na nini ya biso podcast. Balobi, abonnez-vous massivement na biso podcast. Bon na ba découverte. Bon na ba émission ba elubu. Bon na ba émission éducative. Non. Biso to telemi awa na biso podcast. Ya on azako benga na bino. Bo dobika sika ba komi abonnez-vous. Ozika galisapi, odobiki na rouge wana. Allez, dobika. Banako dobika na abonnez-vous massivement na Yabiso podcast. Beaucoup raté et le côté bah information il y a sûr et beaucoup na ba gag, beaucoup na ba film. Ah on a Yabiso podcast. Biso to télévision ba ko na biso. Awa. Allez, abonnez-vous massivement. Les trios balobi, ceux qui bolingi ba mona ba découverte, ceux qui bolingi ba sepela na elengi ya chaîne. Bo zapete botala biso ya biso podcast biso to telemi makolo na biso awa na biso podcast. Merci les trios. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a mochi in a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimbisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso to senga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisale monani minga kolobeza te outi mosika. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, John YouTube, Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, na confiance, Bozo Pesabiso. N'ayez vraiment beau la émission la bino et bandeli Tisuka. Et ça la biso vraiment malamo mingi. Et puis, n'ayez pas la bino kaka beau s'abonner massivement au petit na cloche et notification. Et comme ça, nous avons une émission qui toque vraiment n'ayez banda ko komila yo. Donc, quand votre humble serviteur
votre journaliste d'investigation Watakin 24, les lions de la presse congolaise. En tout cas, merci Belé. Donc, pour s'abonner na YouTube, il y a Bisso Podcast, na Instagram Tozali, na Facebook Tozali, Tozape na page TikTok, il y a Bisso Podcast. Voilà, un grand merci vraiment na bateau soutenir Bisso et le trio d'affaires Bateau Morobia. Un grand merci à mon sponsor privé, mon vieux Charlie Waingu. Il y a Maman Coco Matatima 001 Héros dans l'ombre. Un grand merci à Mère Boss, Maman Lorachou, Maman Yabana. Un grand merci à mon papa Simon Foka Stati à Paris. Il y a Maman Cécile, donc Massamo Moulon, Maman Abike Silate, Papa Simon Foka Stati à Paris. Un grand merci à Maman Marie-Claire Mwanga. Un grand merci à ma grande sœur chérie Sarah Namoro ya Femme Menzela Lino le quoi la porte la Sarah Namoro Lana. Un grand merci à ma grande sœur Clarisse. Un grand merci à mon vieux Derlin Bitouvova, notre pasteur Stati Hollande. Un grand merci aussi à ma grande sœur Bibiche depuis Allemagne. Un grand merci à les amis de Watakin 24. Un grand merci à Destin Monda Honorable depuis Belgique. Un grand merci à Coco la Perle depuis Hollande, Amsterdam. Voilà, chers amis, tous les spectateurs, chers amis Tornate, les lois à la commune Angili, na big place au besoin mon aoyo, na pour expliquer binango place Naza, Naza na virage, et ngamba la besoin mon awana, eza quartier 7, et ngam au besoin mon awana, eza quartier 6. Ils ont quartier 6. Alors, on a un point vers route, il y a Sekomaf. Alors, nous avons besoin il y a Kebongo quartier 1. Parmi tous les autres, nous avons quartier 1. Première entrée, Calyptus, ils ont Nzelawana. Et alors, si on a la Sabino, il y a Kebongo Tina Sekomaf. Et Tina Sekomaf. Alors, parmi tous les autres, Soki tabongo Sainte-Thérèse. Azota Sainte-Thérèse, vous sommes awa dans un triangle. Alors ce qui vraiment misala ici, awa tokosenga pena na excellence Papi Mbumba Ngalema ko créer molomo awa et là vraiment que virage ko tsamwa statut moko wana et za pena malamu mingi. Ile omo pena ya propre et vani pena awa et ko zala pena bien pona ko se ça. Population il y a Njili. Voilà, lelo awa naye kolobela nini? Naye kolobela nzela oyo binomo boyebi ezalaka boyete. Donc awa sona za vers quartier 9. Naza vers quartier 9. Cette route c'était pas comme ça. Ezalaka boyete. Boyebi nzela oyo. Nzela oyo bo sala yango. Eko bima bongo ti eko katama njili. Eko bima bongo na Kisensu. Ake mala Kisensu. Fulu moko ezalaka awa, ngomba moko ezalaka awa. Non. Ya kolobela kutu te. Mais nde kaka papa na biso papa na biso Daniel Bumba Lubaki alobaki non Kinshasa ezobonga. Partout na 24 communes. Tout le monde peut misala vraiment je sala avec un partenaire idéologie tala ba agence déjà awa bato ba sala ki ba titi zo longwa bazo ko évacuer yango bino mo boyebi nzela o ezalaka boyete balobi faut que féliciter l'homme de son époque en tout cas papa na biso papa social numéro 1 ya commune Njili excellence Papi Mbumba Ngaliema notre bourgmestre. En tout cas, Bananjili, il faut qu'on bête la yema boko. Bananjili, il faut qu'on pesa ye longonia. Awa izalaka bongo susiat izalaka awa. Ndila izalaka bote mama na foule izalaka pena awa ya osakana te. Mais lelo tomoni misala ekomiko salama. En tout cas, félicitations à Moukwa Tombolo Fachi Beton. Alobi esika bala mozali il faut ko boire ba fleur bomoni binomo awa fou les autres qui est déjà malem place on a telemi azalaka susiat yango elongwe et komi bongo na
arrêt Vodacom, hein, comme arrêt Vodacom, toujours dans quartier 9. Alors, naza na avenue Bassin, naza la avenue Bassin, na quartier 9. Nzela oyo, bayo salango, ya okende bongo ti na Kisenso. Alors, akomi na Njili, akibongo ti na komi na Kisenso. Alors, bino mo bozomona, botola, na yebi ke nzela oyo, ezalaka boye te. Ezalaka boye te. Nga na bandaka na bino na yebisaka bino na na début. Ndenge misala ezo salama. Et puis na okoma na royal lisusu na lakisa bino ndenge nzela oyo ekokoma. Parce que belé lelo bazo basusu ba quartier bien na Njili ba komi kobosa nango en tout cas wana photo lo bango. En vrai dire quartier 5, nes quartier 5 et belé ba bosani yango bazo basusu bena ba venite ba diaspora ba kena libanda soro lelo quartier 5 en tout cas faut tout na vraiment retourne vraiment oui quartier 6 quartier 7 n'a parlons même pas to moni pe awa lisusu ndenge ba sala bokobosa nango bokobosa na yango nzela oyo ezalaka boye te mais tala nzela oyo ndenge ekomi en tout cas kitoko vraiment boye nde ezalaka. Alors ntango bakosalela biso mpe nzela yango toyeba ndenge nini ya kobatela parce que awa eza pena mosala ya makasi ya kosakana te mosala makasi vraiment ya kosakana te bozomona bandako mpe eza pembeni wana soki mpe bakobuka yango tokoya tokolakisa bino kaka ndenge ezala parce que tv ezalaka radio te mwana na bino ya bitinda journaliste d'investigation Watakini 24 le lieu de la presse congolaise ngana kitaka partout kolakisa bino ndenge misala ibandela misala et puis na suka ya misala. En tout cas bana Njili o bazali banda ya mboka bon se manifester à travers cette émission botala avenue Bassin ndenge ezokende déjà na kobonga mokie malembe awo besika o na zone ata nazo sentir ondé nazo zinda parce que ezaki mama na libulu ba fulu oyo eutara bongo na ba quartiers différentes awo na commune na Njili parce que Njili eza na 13 quartiers bandi na quartier 1 ti na quartier 13. Alors ils en a combien de parcelles? Ils en a combien de parcelles? Ils en a combien de terrasses? Bazora ba salité et be bayaka kobwa kango awa na avenue Bassin. Banda kobwa kango awa na avenue Bassin. Mais lelo oyo bayebisi bango babwaka lisusu awa te parce que awa baosala bongo misala. Alors suivi avec toute intégralité sur votre chaîne Yabiso podcast. En tout cas ndenge na loba na bino kaka naza awa malembe na la kisabino kaka nzela ndenge izoko salama déjà. Voilà, naza sur avenue Bassin, je répète encore, ba continue en retard. Naza na quartier 9. Naza na quartier 9 sur avenue Bassin. Na longo bongo na route Sekomaf. Alors nazo kindesko malembe na la kisabino lolenge nini nzela ezali ko salama. Et ko salama la mingi soki vraiment route oyo et sili na ndenge ba rotela biso ba carnivore na bokasi ya l'état congolais. Et alors nous sur les petits peuples il faut koyeba ndenge ni ya kobatela ezate ke ozu matiti na yo oyo ko boka bongo na ba terrasse oza vraiment malamu mingi te toyeba ndenge ni ya kobatela biloko oyo ba osela biso et kozala pena bien eza kaka fierté ya bana Njili fierté ya bana Tchango. Vous voyez donc il faut koyeba kobatela ngo et non que bandi kozwa ba fufu ba matiti kosala ba n'importe quoi ba carnivore non c'est pas bien. Et les Njili tozo ba que non Njili vraiment ba profiter na ba bénéficier vraiment non profiter mais ba bénéficier na infrastructure na mo kondamboka lobaki en tout cas sur ce quartier tout le monde misala vraiment ils ont salama kitoko avec un partenaire idéologie donc voilà bilo bozo mona a ezapina musala makasi ezapina musala makasi ya kosala kati na esika oyo sur avenue Bassin na okitana se na lakisa bino pe comment bandako parce que bandako eza tina se bandako eza vraiment tina se na kolakisa bino boyeba lolenge nini misala ezokini bozomona bandeko awa bazana bala mukita bango déjà na tongo parce que tout à 6 heures et na bokasi kaka ya chaîne na bolinga makasi ya biso podcast. Alors biso pena to kitara sur le terrain na bimi pena tongo pona lakisa bino lolenge nini misala isokende déjà awa do bino bomoni
Donc dans l'avenue Bassin sur quartier 9. Restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso podcast Baimbo Kaba Kongomani ba diaspora et ba bazabongo libanda moko nazomona loko ya mofi Charlie Waingu ya mama Koko Matitima et nazomona pe mama na biso mama Laura Chou mère boss en tout cas nzela vraiment yango yo izo ko kene déjà malembe il faut ba longola na ba matich oyo et puis ba koyeba ndenge nini ya kosala parce que bangonde baza ba maître du terrain. Voilà, merci, suivez, on se touche juste après. Voilà, chers amis téléspectateurs, et donc voilà, il y a le bel Canada sur Avenue Bassin, toujours mon ami Sala, ils sont Sala Mapama, et na sur la paix, na ba imboka, et ça pena malamingi. Mbote papa? Ouais, mbote chef. Comment on est papa? Comment on a Ange? Papa Ange a vendu précisément. Na fondika na venue. Na bassin numéro 8. Bassin numéro 8 na quartier 9. Ouais. Na commune ya Njeli. Ouais. Voilà, au côté awa kala bien aux avena. Bon, na botaminde a. Botaminde na biso yango. Voilà. To botaminde. Yo pina ko betela biso pina histoire kitoko ya Avenue Bassin. Bon, est-ce que okoki koyeba débit ya full oyo ndenge bandaka? Bon, wana na la no mwa muke vraiment makasi. Na salaba mikolo. Oyo ndenge salaba mikolo oyo ndenge babetela biso. Eza fula lelo te. Heureusement oyo eza lelo te eza vraiment ya makasi. Ebukana bayakaka ebukani lisusu dernièrement na ntango ya Kabila ya génie militaire bayaki awa baya kosala bamosala na bango mais dans le vide kaka boye bango moko bakimi na bakoki na bamosala te mais toye komona sikoyo na ntango ya mai la président de la République Fachi Beton alobi yango ke alingi susu komona usoto te babuzo bate na mboka na ye atindeli biso bachinois yango lelo bazosalela biso misala mais loka toloba na bandeko bachinois gouvernement vraiment asoutenir bango na bamatériel lisusu oyo tomona kaka eza machine moko yango nde moto esa mosala barenforce bango lisusu babiloko mosusu po bakende rapide esunga pena biso le deux esuka kaka boye te ekende pena ntina suka vraiment eloko kaka na koremercie kaka président de la république yango wana nzambe vraiment abomba ye mpo toniokwami bandako ekei bato ebele balongwa balokataire bakima na nzambe aye kosunga balokataire bakoma zonga mpona bamisala oyo ya gouverneur de la république na chef de l'état na banque mondiale ndenge baye kosunga biso na mosala balokataire bazongi mais ezalaki twando vivre na difficulté ya makasi oyo kokuta kotubi ezalaki pena ko ngomba manyenyenge kuta ekosa alaki pena boye fulu pena ya fulu tokoka kokopema te na nzambe asali biso grâce tomoni bolamu yango tosepelaka ntina lelo mai ocomprendre esango na biso nde tofandi boye eza te me toya pene na esango donc toloba boza vraiment na esango makasi komona lolenge nini misala ezosalama parce que kotala boye eza na débit lelo tozomona bongo bomoni bongo route ya maître koke ndenge ekomi kobanda bongo de Sainte Thérèse ti na bakwanga ezalaki mpe bongo sable mais lelo bakoki bongo ya béton lelo mpe awa nde mpe bozomona mpe awa na Avenue Bassin loyi mpe bokobetela bino maboko bokosepela kokoma pena na béton maintenant ndenge déjà balongoli bafulu boye soki mvula ebeti bama ezokota te
te maman écoute te elle capena normal pena donc donc ça là avec un partenaire idéologie kitoko donc ça pena sengo makasi ya nous mona pour ça ici la balamoko hein da pour ça ici la ramba moi ba champagne kaka to bae na kutu sili te mais to ba déjà bon ba musique betama yango na pesa bino so ba journaliste vraiment merci lisusu merci pour ba fond na bino nde mutetindi que chef de l'état aye ba venu oso bino ba no bete ba tout ba gouvernement pela musali na beta ne biso be kara ma na tanga président de la république a auto longwa Kabila papa na ebite so to bazula biso wa pikolongo ba manjote yebe na ko na ebite abeta biso de milliers de bakara Kabila wana ga auto longwa abeta biso milliers de bakara to senga en aya tetala atindela biso ne ba génie militaire ba sala biso musala papa na okoloka to bakoka te bakenda mais lelo faci beton moko tombolo mwana maya ye na idée ya malamu asala biso oyo ezaka koyi kosala vraiment merci vraiment nga naleka na nga na bima na nga na ndenge opesi nga nzanga talaka tonga na ake naluka mpo ndako eli ado ça bien merci vraiment ok merci beaucoup balandi biso podcast en tout cas ndia la même kaka naza toujours sur Avenue Bassa bozo mona pena ndenge misala salama na ko so la pena ba papa na so pena papa et c'est on est bazala ngo bona nzela ba ndenge zo sala ba vraiment avec un partenaire idéologie donc tout ce monde a biso moko nzela zo sala déjà voilà mbote papa excusez-moi ko tema na pena boye ba téléspectateur ba mona vraiment que non Avenue Bassa misala vraiment ezo salama déjà mbote papa comment est papa papa Fleury. Papa Fleury avait une avenue ou pas? Avait une avenue à Sima. Venez à Sima. C'est ça, même avenue. Ok. Mais si vous nous avons déjà bouillé, il y a des années, tu peux pressionner les années, nous avons mis ça les bandes salama déjà. Mais ça l'année de ça, mais ok, on bien, on va avancer. Moi rapidité, continuer bande les années, bon, mais c'est quoi, moi il va comment qu'il est bien. Avancer mais quand là, ils ont mon salama cassé. Mon salaire c'est 34 ans. Le boulot. 34 ans. 34 ans depuis le boulot est là. Au bois kaka ba matiti. Matiti. Le boulot est là, banana on est le boulot. Il a terrassé. OK. Terrassé Boukania, formé du boulot. L'état commandant occupé de Rosala. Et comment ya munene buka banda. Pour pression maïzo ya bonyo so banda les gars. Ya moi comment ko buka. Mais lelo na bokasi ya gouvernement congolais Faci Betomo kwa tombolo tomoni misala et bandi pena ko sala madok ezo ke pena bedo cette fois-ci ça va. Cette fois-ci ça va. Ça va. Bon, il bana ko za nini itake mwana mboka. Kongo mani tango zo mona biloko boye région 32 ans na sala wana et lelo toza 2026 misala bandi ko sala ma. Itake congolais et pression les années. Nazo sepela, nazo sepela musala ça ma ça musala maram. Nazo sala bien musala maram. Pona moni a pamba te tina ngambu kuna ba sala. Amonde musala kende a continuer ka bon. Donc ils appellent au bimi au sol pango jipena moto qui c'est ça. Tina ngambu kuna pe ya moni ba sala ya ba beto. De traverser vers rivière Angile. OK. Merci pour savoir papa Miko. Nous avons pressé papa malgré tout attends. Excusez. Papa zo ko lugana etala ka twana tongo wa. Twana tonne tu banura donc TV za radio te toujours lisi lugola lisu. Tu ko ta bandira sur Angile awa ya quartier 9. Mbote papa. Mbote. Comment est papa? Position. Papa? Position. Yeah. Ah mais bang si ba téléspectateur. Te baba ngate kombo na ngape na ngwana. Position. Bana Njili bozaka musique excusez-moi pour la terre. Bozaka teti ba komo mo boye pa ni position. Bon si na beso sous mususu au monde ezala commando belge. Yeah. OK. Merci habitat Njili to fena. Ouais ngana za pena mwana ya venu oyo. Ne grandi. Donc ouais, yeah. Na bota miawa malgré tout que na ofutela mais événement no so libulo yo to bien. Voilà to koza pima histoire na ngone papa Otuloba. Bon na tozo mona misala ndenge zo salama en tout cas ils ont évolué bien. Ils ont évolué pena bien par rapport ya ba promesse eleka to mona eloko mokoti. To mona eloko mokoti grâce à Mama Pembe nenga bikenaki ko sola na gouvernement ti to moni pena que non gouvernement faut sala singi pena musala na ngo ezokende pe bien. Pour fouler zaki ko bota mabanda na coin kuna ti na manjil mais to moni pena ponclé kati ti et comme à niveau en tout cas c'est bon
ah eloko nenge ezalaka ke no babakisela biso babene ezala ebele parce que lokola bambuteyage ezali babene ezokende kei ewumeli ekangami na mbuteyage mwa 5-6 eloko ezoboma mwa moke yango wana na évolution oyo tomonaki ndenge te kasi ezosala ouais donc message okende pena va quelque part en tout cas ezokende pena bien commentaire soki ezalaki na kotia mpe commentaire donc message pena eke kitoko soki pena ezalaki pena ya mabe pena na koloba pena eza ya mabe mais ça va ça va donc tomona mpe ke quand même elemba te eluka econtinue bacontinue pena ntina suka ebongo bandeko bazalaki no basali bongo bakara niveau et après lobi lobi bakoma bwaka na bango basali te na kati ya baterrasse bon discipline kezala parce que tonyokami ntina ta molai pena donc oyo eza lokola mwa délivrance parce que fulu ezipaka érosion te donc érosion esengaka kaka ke basala yango ndenge tomoni bamisala mosusu esalami na baérosion mosusu oyo lokola ewumeli komisa baluka mpe basala mpe oyo biso mpe esila tomona ndenge baningana mosusu bamonaki ta lelo maître koke ondima te ezalaki bongo ya c'est ok merci beaucoup papa Pocho comment on est passé obrigado merci beaucoup bonne journée voilà bino kaka au ndenge population ya njili bazoloba en tout cas sepele vraiment makasi na lolenge komona bongo misala eza ko salama vraiment donc félicitations na gouvernement congolais. Félicitations à papa na biso Daniel Bumba Lubaki ndenge lobaki no Kinshasa ezobonga yango pe tomoni misala yo salama tozala kaka contre te toloba kaka ba n'importe quoi te soko moni pe misala malamu esalami faut kobeta pe maboko ben voilà tomoni ndenge nini avenue Bassin ndenge nini misala ebandi ko sala mabotala na utaki kuna na kuna entraîneur ezala kuna na route ya Sekomaf et maintenant nazokita siko malembe na lakisa bino vraiment grandeur ya foule oyo ndenge ezalaka mais lelo na bokasi ya gouvernement congolais et misala vraiment ezosalama et lobi ekoma pe lokola boulevard Lwemba et awa pena ozala pena nzela moko molai eko traverser bongo ti na matete voilà donc akobima bongo ti na commune ya matete bo watu bozomona wana bafulu bazokolebaki ye bazo tia yango sikoyo na nzela nango takuna awa nakomi sikoyo koluka nzela donc voilà koyeba ndenge ya kobatela misala ekozala pena malamu mingi et puis félicitations na excellence Papi Mbumba Ngalema numéro 1 ya commune Anjili et bourgmestre en tout cas toloba oyo eza bongo clair ba bourgmestre balika ebele mais bana nji babiki no ba misala esama ete grâce na yende misala ekosala matango ye azwi ebonga alors eza pe kaka ndenge moko comme exemple le toko ba mondialiste to bongo eza grâce ya Fachi Beton ko tombolo mutorobo yango azate et toko ba mondialiste biso nyonso ba journaliste ba diaspora ba joueur ba musicien ba artiste comédien peuple congolais na ba soso na biso bozomona na ba kokombele ba komi ba mondialiste mais voilà donc félicitations à Moko Tombolo Fachi Beton Fachi Chua donc félicitations et misa pena izo sa mapena kitoko o bozomona oyo eza ngomba ya Kilimanjaro te eza kaka fulu ndenge bazo évacuer bazo panza yango tracteur zo panza yango yango bomoni misala ne bomoni matiti likolo boye eza ngomba ya Kilimanjaro to matagona ko kota drapeau te voilà. Voilà, chers amis, tous les spectateurs de chaîne YouTube Yabiso Podcast, en tout cas, un grand merci à vous. Bomoni, awa kota la boye, izaki apparemment izaki le pangwa, izaki bandaku, mais ndenge rojo izaki awa tala awa, bande ko ba perdre
ndako na bango et bukana tozomona pe liboso wana pe et bukana kaka awa pe mais ndenge baosala boye baye kozwa bongo solution eza te baye mpona kodétruire non baye kozwa nde solution botala bino moko fulu botala bino moko ngomba lokola montagne ya Kilimanjaro mama Laura Chou ngomba lokola montagne ya Kilimanjaro mais eza mo ya Kilimanjaro te eza kaka salité ndenge bazo évacuer po misala esalama donc nzela oyo ya kokende bongo ti na commune ya Kisenso kokende pe Matete donc à travers cette route. En tout cas, félicitations na chef de l'État, félicitations na gouvernement congolais, félicitations na Mokonzi Ngumba, ville province de Kinshasa, papa na biso et Daniel Bumba Lubaki et chose promis, chose faite. Donc tout le monde le lengeni ya hôtel Koloba, Kinshasa izo bonga donc Kinshasa izo bonga partout et bomoni bongo bino moko misala ndenge izo sala avec partenaire idéologie. Voilà, bota bino moko libulo eza wana omoni bino mo libulu eza wana mais ngala wana kitara sur le terrain journaliste d'investigation wataki 24 le lion de la presse congolaise mais quoi bazobenga nga Donald Trump ya ba journaliste et tout donc na kitana pe na laksabino parce que mosala je me suis réveillé très tôt matin pour na ko sala bino mosala oyo na laksabino nzela oyo ndenge nini ezo salama vraiment avec un parti na idéologie donc voilà mbote papa mbote ndeko mobali. Comment est papa? Comment nga Aris. Papa Aris avandi wapi? Avandi na Kiesi avenue à Sima. Ah Kiesi donc avenue à Sima onde? Kiesi. Eza Kiesi. On eza direction hein. Allez Matiti na avenue Kiesi mais tu es sur avenue Bassin. Bassin voilà Bassin. Merci beaucoup oza venant to yebi vraiment avenue au couleur ne ezalaka. Bon na yebi yango parce que naza mona chango naza mona quartier 1 na foto la main na vanda trop na vanda trop temps molai pena donc tinde boulangerie wana ndenge zalaki na ndenge boulangerie zalaki na ndenge komi fulu boye donc na vanda na temps molai na ndenge région izo sala makasala magawa même si banda ndako bokoni oh donc ba zo sala sala na miso na biso il faut que bato belawa mbule zo beta pena donc mai koteli bato na bandako to mata awa to longa kuna na kese to matina ndako etage ndako oyo monyo to matil kolo nango to kita boye to bimsa bato na bakati ya bandako donc ba petre bloke bela donc abato to bandako bokana muto zota ata garantie na bandako yo azate donc bakenda batika ko ka boye bakenda batika ka ndengona mais kotala pe ndeko langai mais batonga pe place moko ya mabe bon te kotala pena boye kotonga place boye za place moko ya mabe bakotonga place ya boye za longo place ya mabe te parce que ezande vite bakanga kini carnivore kuna so carnivore na ezaki ya kofungwa ba érosion oyo ngaki esalema te donc parce que carnivore ne mutu ezaki ya étouffé ezaki étouffé moye maye lekana ezati akomo déborder déborder na ndenge bata pusu bayaka mona baye baboki ba matito wana ba matito ne petit boucher nde ba nini ba nzela ne mona ke ba érosion comme ko ça ma atambula mkiso ebitika ba mona batfu bandako ebukana atambula muke donc tozaka so mbula muke kaka ebandi kaka biso nyonso tozaka donc moyebola pena pongi pena ezate omobanga déjà même si biso kuna kiese même si biso na kiese ezapena na mama libulu sikana donc pourquoi kunda ba matitso kunda nde moi stabilité ekoti na ndenge chef de l'état apesi mbela ke basala nzela nde siko tokomisuko pena na calme po ngomba oyo full oyo wumeli fort 32 ans full wumeli banda à l'époque ya Mobutu pardon ba Kasavu Mobutu ti lelo full oyo wumeli makasi donc ezali pena so na télé ngambo kuna ozomona mutu te mais siko comme so télé ozomona voisin bengi pa yoki pe donc par rapport pena ke ya liboso ndenge zaki ke otelemi ozomona ngomba pena mulai donc so pe bata karachi pe batilem leki bata puso te ba ko boka matiti ate na tisiko bazoka ko boka mina bango donc ndenge basa misala boye bata puso bana ko tshira ko ya boka matiti bata puso babaneki ko yema bata karachi batelem leki bango voilà donc batelemeli bango ale bakimi
ba souté ba comme no boka kuna se kuna ya makinette awa ba boka le souté da ba so boka na makinette ba boka se kuna na se ya makinette ako pena biso ba zo boka souté voilà maintenant et secondo za la ronde moni nzela sa makobanda na kona ya route c'est comment parce que nzela ezo mabongo ti na kisa secondo za la ronde ke congolais et secondo ngana za na bena na chef de l'état awasala pena musala na ye musala pena sama po tuzaki ngungi tulala bien te ngungi nde ngungi donc bana ko bela donc ate même si pena biso mon kolo fièvre en tout moment okene bo typhoïde ozonga bo typhoïde po tuza pembeni ya fulu donc ne pena chef de l'état pesi mbela basala pena musala pena donc sentiment makasi et c'est pena mingi donc nzambe pena basala ye mikolo na mikolo donc bambula na bambula nzambe pena za na ye po to mona meka musala et salema OK to comme be mondialiste et là quand on les carottes te comme mondialiste 52 ans je suis qu'on s'est retrouvé na mondial 2026 Mexique États-Unis et Canada donc to comme mondialiste même bien pour mondialiste déjà même si balfante na ba mondialiste ouais OK merci beaucoup bonne journée voilà chers amis téléspectateurs là ba nazana commune Anjili et na bisika changu na quartier 9 sur avenue bassin nzela otoyeko la sabino lolengeni ni misala vraiment et bandi déjà ko salama bande ko yeba pe ndeni ya ko batela vraiment bazaki na ba difficulté la bango zalaki donc kaka ba terrasse wana e kangamaki et alors yango bandai ko pesa bongo mama na ba érosion ya ko sakana te mais lelo sikoyo ba fongoli yango mai ko molika nango avec un partenaire idéologique. Moi, on a bien au début, faut qu'on y ait des combattre la biloko. Qu'on boit qu'à bosser na terrasse té, qu'on boit qu'à bosser na carnivore té, et ça m'a bé. Ce qui est commis boucher et qu'on a mabé ma casse, les mailles à ko déborder, à ko banda ko kende sikoyo, na nenga mabé à mon arôme ko tane sikoyo. Le pas on est à moi qui te connaît moi là. Allez, il bouca ni lobby. Moi, tu es la perte, ça pena perte ma casse. Bon, tant que qui n'a pas la pena terrasse, et qu'on a pena malamu mingi. Donc, voilà, nde la bana bino waka na kitasko na siona na kini susu kola kisabino ndenge nini misala ezo continuer. Merci. Bonjour papa journaliste. Comment nanga héritier? Papa héritier avandi wapi? Na fandi na ngambo a kaka na veni kiesi. Aveni kiesi. Merci tomoni a oza na bassin et na lupango oyo boboye bani kaka. Na banda yuko leka nde na monio oza osola na ndeko nde na sepelaki na telemape. OK. Merci beaucoup. Likanisina otope pression les années na ndenge nzela omoni e komi ko saba nzela oyo bo souffrir nango trop e bomi batebele ba perdre ba parcelle et lelo ba se retrouver ba kenda soki wapi batika tika mapa na moka boye e koma bongo ina persi et lelo moni bongo ba anje koti misale bandi ko salama. Quelle est votre impression? Ya liboso tozopesa nzambe merci oyo asali ke atuta motema ya bakonzi ya mboka mingi président de la République na souci monene o azali na ngo pona mboka na ye pe peuple na ye azala na kimia a vivre na ba condition moko o ezali normal nzambe akoba kobatela chef de l'état pe gouvernement mobimba na souci monene o bazo koba na kosala misala na katikati ya mboka libulu oyo ezali awa biso tongo toza bana mikie tobandaki kosakana awa boulangerie mo ezalaka liboso boye kote ya makadam boulangerie wana kombo nango ekimi po ntan wana tozalaka bana mikie nde ezalaka bambula nde ezalaka plat nde bandi kobuka bandaku ebandi kobuka ntina mopanzi wana tu bato ebele bakima soki bato baza kofanda na bamilio ti lelo eza kaka mpona bozangi peut-être que moto aza na place ya kokende te amoni kaka esengeli afanda mais ti oyo komona vide bandako nyonso ebuka bambulu ekuti kobeta mikolo euti kolekawa nde bato bakimikimi en tout cas tozosenga na bakonzi bazala na suivi monene mpona bato bazosala misala ekoma ntina suka soki ekomi na suka biso peuple tosepeli nde biso mpe kaka peuple tokosala effort tobima toyebisa bango bakende te bakoba lisusu kosala po biso peuple tosepeli na bango mais soki basali malamu te biso peuple moyen tobima libanda ekozala te po tolobake bango bafanda soki tokobima libanda tokolobake bakende
toza na posa eloko wana ezala te mingi na souci oyo président de la république azolala nango mpona ekolo na ye nzambe akoba mpe abakisela bango lisusu makanisi ya malamu mpo mboka na biso ya Congo mpe ville ya Kinshasa ekende malamu. Ok, merci beaucoup, Papa Ritier. Les messages, je vais passer au lieu de message à Motuya. Maintenant, terrasse, mais comme il pousse la Papa Ritier, terrasse oyo et qui tu vois. Et bandi boy na veni terrasse oyo uti boye na veni kiese abaluki akei boye asuki liboso normalement il faut apusa na tina ma ya njili sikoyo eloko ya mabe komi nini mbula soki ekomi kobeta ndenge bandaki kobuka bandako kotoyo ekomi kobuka te bandisi kobuka baveni ya nsima soki na baveni ya nsima ya aveni Tamusi na witi kuna mpe Kipwanza osentir bena erosion esalami bakomi kobwaka matiti nde awa ezali après 3 ans 4 ans Tamusi wana soki mpe bakolandela yango te bakokoma na situation oyo ezali na bassin awa. Donc, vous avez venu Tamusa pe Kipwanza na Kipwanza wana na quartier 8 kuna pe rejoindre Salami bakomi koboka pe matiti karabo bakomi koboka karabo matiti bo. OK, merci beaucoup. Maintenant kota la koboka ba matiti bongo pe na balabala, est-ce que ça malamu ezali malamu te l'état biso lokola peuple tozozwa conscience te esengeli siko l'état azala na rigueur même na kati ya ndako soki mwana azoyoka te papa abetaka pour mwana wana ayoka leko ya biso peuple moko aza inconscient azo comprendre te même banzela basala biso na ba maître croquet awa na ba caniveau bato bazoya bazobwaka ba matiti nzoka eloko basaleli biso njili na biso bandi kobonga mais bato baza ko comprendre te bazoya kobwaka ba matiti place wana eza malamu te bourgmestre a aidé gouverneur ya ville ata tokoki kofinga gouverneur bato ya ville dans l'ensemble ba bourgmestre baza ko aider bango te ba bourgmestre baza ko aider bango te ba bourgmestre faut basala suivi olandela soki ezenga bazongisa te ba chef de rue to ba chef du quartier bazongisa bango mpona kosala suivi ya ba rue na biso mutu akebwaka matiti place oyo eza ya malamu te ba sanctionner soit ça futi ba mande donc hormona tokokoma sikoyo na ordre moko pe tokokoma kobanga tobike soit tosel bo l'état azali soit lokwa tozomona l'état zokipe biso te yango wana ozomona biloko oyo toza continuer kaka kosala yango. OK, merci beaucoup. Donc kotambusa ba chef de rue ba chef de quartier, merci Papa Ritier. Journée malam voilà Papa Ritier ko c'est le mot mondialiste voilà c'est wale zaika likanisi Papa Ritier et apesi vraiment mais tozongi siko Papa Ritier na zongi siko idéologie on a eli lelo moya full donc vraiment yemo moya na misu na yo bato ba déjà ko bwaka mais bolobaki bazo pekisa bango mais moni bino moko ndenge ba ndeko bazo bwaka eza pena malomité voilà maintenant nazo traverser na kende siko tina si wana la sabino et sika wapi full yango to penzela et ko continuer vers rivière Angile. Merci. Voilà, et maintenant avant nazo kita siko vers rivière Njili nazo la sabino ka lolenge nini misala ezo salama to pe continuité ya nzela donc continuité ya nzela toujours Papa Ritier ça peut ka avenue Bassin oh nyonso ezali avenue Bassin avenue onde mte kaboli quartier 9 na quartier 8 donc oui ngambo wana tozomona waza quartier ngambo wana eza quartier 8 donc eza déjà avenue Tamusia ngambo wana avenue Tamusia oyo nde bango pe bakomi na problème oyo ezalaki awa soki mbula ebeti ezosala ba dégâts pe bakomi deya kobwaka ba matiti na avenue wana donc eza pena malamu te awa na sera soko kite ezala c'est dangereux donc biloko mabe donc ekokita boye abimiti na ma Njili kuna nde tozoyoka akokoma tina ngamba Kisensu nde bozoka te ekokende pena tina Kisensu OK pena tina Kisensu. Merci beaucoup Papa Ritier. Merci papa journaliste to continue na biso chemin en tout cas nzela o soki ba sali yango soki seli pe bien ya obi pena n'importe le pont. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien hein? Merci. Bim pena
na porte à porte pas aux motoki. Donc ekozala esengo ya makasi en plus tonyokwami makasi ti lelo tozonyokwama na bangungi bana baza kobela pamba donc bato ebele bakomi kokima milie kaka mpona bangungi salite eleki akimi bana bazobela meme biso moko bamikolo malaria pene ekomi mingi na banzoto na biso nyonso wana mpona salite kaka mpe érosion oyo esalama awa. Donc, voilà, pardon, parce que j'étais mal, ok? Voilà, venez Tamoussa. Venez Tamoussa. Ah, la monosco, Kondi. Par rapport à l'icolo. Ah, la monosco, Kondi. Maintenant, il y a des petits quartiers. Mais bah, palais, ça, bah, palais, Zali. Bah, palais, Zali, tu vois, pour ça, na omona, batuba Zali, bah, fandaka. Batuba Zali, pena. Donc, awawa. Ata butu batu balekaka 21h 22h era suka oyo boîte ekangamaka nde omona mwa circulation boîte eza yango oyo soki topusani na se omona boîte donc soki bakomisi bakaniveau oyo ya minene bakanalize yango malamu basali canalisation ya malamu mai mbala moko azokende na rivière ya Njili. Donc place awa nyonso toza awawa toza kaka toujours na direction ya quartier 8 na quartier 9 oyo déjà boza na quartier 8 kuna quartier 9 voilà au milieu toza au milieu voilà toujours traverser pour comme bongo na rivière ya Njili on a pena ndenge nzele ko suka après tout à l'heure mai oyo ya azouta likolo kuna mai azouta likolo mai azouta donc ti na sewa voilà chers amis téléspectateurs donc voilà et ndela ben la binokaka toujours comme avec rivière Njili donc voilà je vais continuer donc tout ça na katikati quartier 8 puis quartier 9 quartier 9 na papa hérité tant ça va terrasser et si on sera ko boka ba biloko salité parce que y a on des autres ba érosion toujours mona ya wana to lobby ba bourgmestre na biso asunga gouverneur ya ville asunga gouverneur ya ville bourgmestre azala na rigueur asala même ba service misusu ekozala ya suivi ceux qui moyen ko ikozala te ya kosala ke bafandisa ba chef de quartier to ba chef de rue pour na suivi mais asala commission moko boye kozala ya suivi bakoki kolandela banzela nyonso oyo gouvernement aza kobimisa bambongo mpona kosala banzela oyo donc tozosenga na bourgmestre na biso ya Njili Papi Mbuma Ngaliema excellence junior Fati junior papa fanda zala na souci ya commune oyo ya Njili sala commission moko boye ko kozala ya suivi po lelo soki Njilwa a se retrouver Njilwa a sepeli yo po kozala na honneur wana pe place nyonso yo ko sepela okoma biso banjilwa to ko soutenir yo soki o sepeli si biso soki osali musala malamu bo accompagner vision ya chef de l'état pe bobunda kosunga gouverneur na biso ya ville Kinshasa. Voilà. Apériti awa tokomika na quelques mètres totikali na moi quelques mètres pour tokoma rivière ya Njili. OK. Voilà. Donc mais avenir bassin continue. Bon, avenir bassin et continuer le souhaiter ade atokomi nini ya bato bilanga. Cité ba vétérinaire. Il y a ba agronome hein. Donc avenir bassin asuki déjà kuna. Avenir bassin asuki kuna. Côté skona. Tokomi sikoyo toloba. Kala peza la ka. Ezala place oyo la bana mikieto bezalaka ba bilanga. Place oyo totika komona te bato bafandi ya ezalaka ba bilanga oyo toyebi. Donc ndenge ezali boye tobandi okende sikoyo mai nde mtezo kabola biso Njili na commune ya Kisenso. Donc ngambo wana nde tozokende ozomona déjà bato na ngambo wana nde commune ya Kisenso ebandeli wana. Donc tozokende pour comment faire
Rivière Njili, cher ami téléspectateur. Donc voilà, ngambo wana de commune ya Kisenso. Nakoya nakolakisa bino tokosolola masolo ya transport comment ne ba traverser la rivière Njili na ba boato na ba boato ba ke de bongo tina Kisenso nakoya tokosala ngo ekozapena malamingi voilà indécorité awa siko tokomi na rivière Njili. Donc nzela yango moni place déjà ekosuka nzala awa. Donc osuka te. Donc awa nde a continuer ti na ngambo ya Kisenso. Yazo kende ti na ngambo ya Kisenso a okende pena ti. So no mabe soko keti boye obimi po ya Maya Njili. OK. Soko keti boye obimi po ya Maya Njili. Soki pe gouvernement makoki kozala un jour bakoki pe kosala eloko wana tango sali boye pona ko éviter car toujours bambouteillage ou ekomi kilikili na ville ya Kinshasa. Donc maintenant kota la eloko boye est-ce que maintenant kolongwa awa kolongwa na ngambo to ya Njili ke Kisenso na boîte de jour mata na mataka na leka kutu mingi soki na oke musala so na moni embouteillage ya makasi omona na zwi na ngaboye na bimi na makadamo eketi po matete kuna na zwi na futi kuna déjà mbama na ki ofuta combien la boîte ofuta 500 francs 500 francs tinambora. OK. Donc ça la ka bandaka 6h ti babandaka 5h na boîte ti ba 21h nde bakangi. OK. De 20h et de 5h à 21h. Nzela ezaka nango ekendaka nango pena bien ekendaka bien ça pena malamu. Donc voilà décorité tout pour ça tout lakisa bango pe Maya Njili parce que mais l'autre fois nakoya nako à la prochaine émission nakoya nako ça l'émission et là nakolobela kaka transport ya Maya donc boatu ti Kisenso vraiment kozapena malamu. Voilà ba kongomani bazomona avec un partenaire idéologie Rivière Njili. Donc c'est ça et bozomona minga lelo na kikolobela bongo makambo itali nzela ba sa bongo sur avenue Basse. Donc voilà donc rester to comme na suka mot de la fin ko zani pona lelo. Bon mot de la fin na ngai ezali kaka kobwaka ba fleur na bakonzi ya mboka na musala oyo bazali kosala. Toyebi ke souffrance eza na mboka mais tozota la place to wuti na place oyo toza kokende. Nzambe akoba kobomba bango pe ayeba kobakisela bango ba initiative ya malonga pona mboka na biso ekende liboso. Toyela kofinga te totala mboka ndenge ezokendele na banguna biso peuple sengeli tozala éveillé misu na yo bwaka na gauche bwaka na droite oyeba kotala nini monguna ya Congo tala eloko oyo lelo ya qualification ya mondial esangisi congolais nyonso ezala place oyo banguna baza ko contrôler na est ya mboka na biso mais ozomona bandeko wana basepeli balati drapeau ya mboka elingi kolakisa mboka na biso esengeli tozala bomoko. Nzambe asunga bakonzi ya mboka bazala na souci ya kokamba ekolo oyo kino na suka. OK. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup pour l'invité. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous venons à la fin de cette notre émission. En tout cas, na possible vraiment merci bien. Ba mino kaka bo s'abonner massivement. OK, tina cloche ya notification. Mingi na iko sa nini? Na iko lakisa bino nzela oyo ba sala bongo kubanda na route sur comment faire sur avenue Bassa. Ya okende bongo ti na commune ya Kisenso. Alors ya on a qui kolakisa bino le nini misala et salama donc c'est un grand travail ya peda mosala peda makasi et ya vraiment bazo sala en tout cas coup de chapeau na gouvernement congolais coup de chapeau
na papa na biso Daniel Bumba lobaki nenga lobaki non Kinshasa ezobonga partout. Alors tout le monde vraiment misala vraiment ezokinda avec impact na idéologie. Voilà moko ya bino journaliste d'investigation et Watakin 24 les lions de la presse congolaise ne loba bino kaka na pesi bino vraiment ba merci belé ne bozaki et tout le coup ya ba devant etando ke bino kolanda bongo magazine moko lelo donc voilà ngala bino to suki na biso awa. Et un grand merci à les trio d'affaires Batumoko bien. Un grand merci à mon vieux Charlie Waingo, il y a Mama Coco Matsatima. Un grand merci à ingénieur Doba Sadissa Lisso Nzambe. Un grand merci à Papa Simon Faka Sati à Paris. Donc voilà, vous s'abonner massivement. Que tu n'as cloche, il y a notification comme ça bah commentaire na bino ba j'aime na bino et vous appelez Malamingi Destin Mwanda et depuis Belgique honorable Yakoko Dangola la perle de Londres. En tout cas un grand merci à vous et on se retrouve à la prochaine numéro ce qui est Soumasi à Zongité. Bye et portez-vous bien. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani